original. Bonjour, bonjour, bonsoir na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mokolo lelo. Mama Bijou doka nde nalobaka chaque vendredi bokende musika te bozala wana mpona koyeba eloko nini oyo bido akomemela bino. Ndeka na bandaka na se présentaka nga naza Bijou d'or. Mama Bijou d'or nabeta masolo oyo ezalaka chaque vendredi. Masolo ya Mama Bijou d'or eza na koka masolo ya ba conseil. Ekokoza likambu ekomela nango yo metango yo yokiango. Kozango na ndenge ya mabete parce que Mama Bijou d'or na lubaka na koki ko boya ko beta lisolo moko te parce que ekomela intel. Et puis Mama Bijou d'or azanza bete pona koyeba lisolo oyo ekomela mutu boye lisolo oyo ese salama epa ya mutu boye. Ngala zobeta ka masolo o batu baza ko pesa nga. Masolo na ngezaka yake yo oyokiango ozui oyo kozwa obwaki oyo kobwaka. Mama Bijou d'or na beta masolo na ngezaka chaque vendredi naza ko inviter mutu ozo talanga oza ya bezwe babeta lisolo na yo oza ya bezwe babeta lisolo moko boye pona kopesa baninga mususu conseil ko hésiter te luka bidor suivi abeta lisolo na yo okozala jamais d'ici. Mama Bijou d'or na salaka dans la recherche à batou, c'est-à-dire donc mutu oya kimayo na mbongo, mutu oya sala yo mabe, ozala bezo osala émission na Mama Bijou, ko hésiter te lukanga yaka to sala émission biso mibale pour to luka solution to luka mutu oya kimayo na mbongo na yo, mutu oyo asala yo eloko moko ya mabe. Mama Bijou dans le ba émission oyo eza mingi ya ba polémique. Na kosala yango nga mote na kosala yango na mutu yo moko oyo pesinga lisolo pona koboya ba problème ezongela Mama Bijou. Mama Bijou do nazala émission nga ozaka ya émission nga oyo ya ba amser ezaka chaque dimanche na mutu nyonso tu oyo luka libala ko hésiter te luka contacter bidor suivi salela e vidéo pesa e photo na yo astia yo na émission na ye ya ba amser pona ko tenter chance ko luka nini esika nini amser na yo akobima. Côté de la Mama Bijou d'or vidéo ou bien kopesa Mama Bijou d'or photo ezate ke mutu atuli libala balukara yango partout place ozali soko moni kezo simbate tante bidor suivi okozala jamais de sika ndenge Mama Bijou d'or alobaka ozala yo star ozala bezo basela yo promotion et pas ya bidor suivi ko hésiter te numéro na nga la tsaka na se contacter bidor suivi na la yo promotion ya eloko na yo et puis Mama Bijou d'or sala ba publicité ya biloko ya batu. Mama Bijou d'or ataka ba information, Mama Bijou d'or alambaka, Mama Bijou d'or alaksa makambo ebele ba biloko oyo ezobongisa banzoto oyo ekonisa libumu oyo elongola ba bouton oyo esala makambo ebele. Donc pona oyo hésiter te s'abonner na bidor suivi croche wana ezali wana fina yango pona nyonso to ko Mama Bijou d'or akotia ekomelaka yo na pete. Mama Bijou d'or nakoma vraiment na bolembu ya ko partager ba vidéo on a kotia yango tam soulelo na partager on ata après des jours mais soki yo o s'abonna au fina ki croche wana ozana tina te Mama Bijou d'or atindela yo vidéo parce que soki Mama Bijou d'or atie vidéo mbala moko yo omoni yango. Naza besoin ba soutien na bino. Bon soutenir bidor suivi musana nga ekende liboso mingi na bato ba pesa nga courage ke na bato bazo linga ba kunda musala ya Mama Bijou. Mama Bijou do na loba ya nzambe eza ya nzambe bakanga jamais eloko ya nzambe do ya nzambe ta okangi yango suka ekobima. Donc naza ya besoin mingi ya ba soutien na bino, naza ya besoin ya ba commentaire na bino, naza na besoin ya ba j'aime na bino et puis bo partager ka ba vidéo ya Mama Bijou pona etalamaka. Lelo na yeli bino lisolo ndeko la biso moko ya mwasi avandi na Allemagne abenga kinga alobi nga Mama Bijou d'or mekana nikobeta jara lisolo boye pona kotalisa bandeko la biso mususu ya basi oyo batikaka balivwaka babala na bango bayebaka ba valeur ya libala na bango te betela lisolo oyo ekopesa bandeko mingi ya basi mayele batu mingi ezalaki wi bayok eloko mo ese salamela bango na libala na couple na ye aboma libala tamsu pona likambwana ou bien azana besoin ko boma libala pona likambwana bazwa mayele bayebake ezala bala basi mususu atama be koti na kati ya libala na ye soki ayebi valeur ya libala na ye akobomba yango et puis akobongisa yango. Mama Bijou d'or beta lisolo parce que lisolo ya mwana mwasi oyo ko beta mwana mwasi wana
biloko minene komele na katikati ya libala na ye mais ayeba ndenge nini ye moko afinika yango pe aboma yango emonana te ebima te trace ekende musika te mais ye moko azali champion ya kobebisa bamabala ya batu ya kotia batrouble na bamabala ya batu. Mama Bijou do omeka nanu kobeta lisolo omeka koconseiller bana basi mosusu oyo bayokaka baninga omeka pe kotalisa basi oyo banegligeaka bamabala na bango eloko moko boye ta mosusu ekomela ye me ye ayebaki kodigere yango te ti abebisi libala na ye. Ta mosusu bocomprendre te na makambo na lobi mais sikoyo boza kocomprendre. Ndeko wana ya mwasi apesinga lisolo avanda en Allemagne alobi boye Mama Bijou ngai na mboka na nga na vandi naza na fille moko boye tozalaka na ye quartier na biso tozalaka na ye pembeni awa tosololaka na biso bien na fille yango akomi ekobima na homme marié ntango fille yango akomi kobima na homme marié kaka na mboka na biso mwasi ya homme marié wana ayoki mbala moko mwasi ya homme marié wana tellement azali aza malene asali makasi ti akomisa nga camarade na ye mpona ayebaka mwa évolution ya mobali na ye nga naye kokoma camarade ya tantine wana parce que tantine wana azalaki na besoin apusala pembeni na nga mpona azwaka ba information ya mobali na ye mpona asala banquete na ndenge na ye. Ntango tantine wana bandi kopusala pembeni na nga nakomaki na kobanga parce que nayebi ke fille oyo tozalaka na ye abimaka na mobali na ye. Mais tellement nazaki na nga na choix te tantine wana komaki koya epa na nga tantine wana komaki kobenga nga tantine wana tokomaki kobima na ye nzoka azalaki na babiti na ye oyo abandaki kopusa na pembeni na nga. Après muke tantine wana akomi kofungola nga tozaki na biso kaka ba age moko mama wana aye kobanda kofungolela nga malembe alobi omoni yo nani osololaka na mwana mwasi boye mwana mwasi wana abimaka na mobali na nga sikoyo tokosala ndenge nini mpona libala wana ekufa tellement nga mpe nalingaki nakomi deja kolinga tantine wana parce que tokomaki kotambola naye nakomi mpe kofungola yabi wi ya solo vraiment babimaka mpenza nakomi mpe koyebisa tantine wana makambo ebele nga ntango nakomi koyebisa tantine wana parce que libala wana ebandaki na misu na nga libala wana mobali na ye azosala babétise na misu na nga moko mpe komaki kolekela nga parce que mwasi na ye aza basi oyo bamimonisaka mingi na mokili basi oyo bakotaka bamakambo ya batu basi oyo balobaka mingi mobali wana pa betelaka mwasi na ye tolo me koma mobali wana akomi kobima na mwana ya quartier na biso nakomi sikoyo kofungolela mwasi wana ya libala makambo ebele nga mpo na nga nakanisaki ke ntango naza kofungolela ye makambo ebele ndenge namonaka ye azalaka shosho ke akoyindisa akobebisa mokili ekoyoka me nazomona kaka mwasi ya libala yango azalaki kaka kimia akomi koyebisa ngai o makambo boye koyebisa batu te o makambo boye nazo comprendre te ngabi mwana mwasi oyo alobaka makambo ya batu libanda mwana mwasi oyo moto aza kopekisa nga na banda koyebisa batu na boma moto mwana mwasi don nakomi kolanda sikoyo mayele ya mwana mwasi wana ya libala mokolo mosusu na vandi boye namoni mobali na ye aye penza na voiture epa ya fille oyo azalaka kote na ngai nga mpe na songi benga mwana mwasi mama wana ya libala aya kotala mobali na ye mama wana ya libala aye akomi na ndako na nga ayebisi nga bi pardon ko likambo ebima te nayoka ngo epa ya mutu te donc atikali kosone te abimisa mobali na ye atikali kosala trouble te tovandi azomona ka voiture mobali na ye ti mutema na ye ekoki te azongi akomi na ndako na ye abengi nga lisusu alobi na ngai vraiment nazo konte na yo likambo ebima te ko mwana mama oyo abomi moto epuis bamikolo wana kaka feti mo bezaki ya monene na mboka na biso kaka na semaine wana samedi nango nakei feti namoni ye mama wana ya libala na mobali na ye oh bango bolingo na piste kobina bolingo na piste on dirait rien n'était tantine wana amoni nga aseki na ye kaka on dirait rien n'était aloba te akosola te
Donc nga sikona komi lokola zoba nga bi tantini oyo yaza mutu ya liboso ya kotia kopanza ba mabala ya batu yaza mutu ya liboso ya kotia songi na mabala ya batu tala ya ye likambu munene ndenge ameli yango ndenge a maîtriser yango likambu esili soki ndenge ba ndeko soana mobali na ye na yebite si libala wana ya fiwa za na quartier na biso na on marié wana yaki munene donc soki kutu kobota me babota mais tata wana tia komona ke mwasi na ye a maîtriser makambo mwasi na ye alingi moto wana ebimate ezaleti opelisi moto na katikati ya ndaku mais okangi ba fenêtre alingi même pas milinga ebima libanda. Donc Mama Bijou mekala ni kotalisa bana basi mususu o bayeba kobomba bakamba libala ya mibali na bango te mekala ni kotalisa bana basi mususu bazaka ke likambo yeli ya munene ya munene mais azana maîtrise nango te mwana mwasi na azwaki likambo ya munene parce que azwaki penza mbanda wana kutu akomaka na zemi mais ndenge yena mobali na ye babongisa ndenge yena mobali na ye azongela fi wana pona kosolola na ye ke libala yango esila makambo esila. Donc na bato babanda koyoka babanda déjà koloba batikala la soni milinga etikala kobima te mwana mwasi wana aboma moto libala na ye ezaka ndenge ezalaka baswana te bato bayoka te bato bamona bango na bafeti kala ndenge bazalaka. En tout cas Mama Bijou do pesa bato pesa bandeko na ya basi mususu conseil o bayeba kobomba makambo na bango ya libala te o ezalaka ke mwasi mobali a déconner yo obomi libala pesa ya bango conseil bayeba valeur ya libala tala makambo ya tantine oyo makambo ya minene ye moko amona ayati na ndaku nanga amona voiture ya mobali na ye alobala nga likambo oyo ebima te pardon penza koyebisa batu te soki basi misusu mbele akendeki kosone soki basi mususu mbe abengaki batu boya na kangi mobali na ngabo yete alingi même pas kokosula asimba nzela azonga na ndako likambo wana ndenge nazoloba na Mama Bijou likambo esila mwana mwasi wana na ebite quelle maîtrise o azanango mais problème ezaka ke ye aboma mabala batu ye alinga batu bazala malamu te ye ataka songi na mabala ya batu tala ya ye moko ndenge nini agiraki likambo yango kitoko. Bandeko langa boyoki lisolo langa na si bo comprendre kitoko mwana mwasi moko aza marié mobali na ye abandaki ko déconner na mwana mwasi mususu ye azali champion ya kubebisa mabala ya batu ye azali champion ya kosala songi ya makambo ya batu oya ye moko ya minene komeli ye na makolo na ye botala ndenge a maîtriser yango et puis makambo elali. Vous comprenez très bien. Mama Bijou donga na lubaka. Soko za likambu na yo moni muninga moko yelio show. Yoka yete, yoka conscience na yo, yoka makambo yo moko na kati ya mutema parce que tozala ba mitema mibale mususu eloba na kati. Yoka yango. Boyoki mona mwasi oyo. Trouble fait. Na makambu ya batu ko panza ba mabala ya batu ko zwa ba décision na mabala ya batu tala ya ye ya minene oye ya donc oye moko amona penza ke oui soko ke yo sonné po bimisi mobali na pe bubi tumbe bimi batu bayoki aboyi ko sala yango batu bakanisaki ke bakoyoka ta ye aloba tikala kokosola te na ba feti ye na mobali na rumba ya kosakala te otali niveau bandeko o bobebisaka ba mabala na bino pona mwasi mobali nanga azwi makangu boyoka eza na baninga mususu baza ko mela makambu parce que za mi mobali mususu ata azwi likango kokoka ko boya ete parce que ba bien fait na ye eleki boyoki bino batu boboya ka mibali na bino pona mobali a dekonaki boyoki mwana mwasi moko pe lisusu mobali na ye abota kutu na mwana me ye abomba. Mais bana basi o bango babomba makambu na bango ba soko landi vi na bango tala o bango balobaka ya batu mwana mwasi mususu mobali na ye abota libanda ye abomba mais soki abandi kobeta masolo ba couple ya batu azobosala ke ya ye ya minene kwe na makolo na ye mais abomba yango. Bandeko nanga ya basi conseil Mama Bijou do lelo na ye libino ezali kaka donc boyo kalisolo oyo bokanisa te ke
yo ndeko langa oyo kutana na bamakambo ya minene ko kanisa te kaka likambo oyo yo kutana na oyo panza libala na yo batu mususu bazwa yango te batu mususu bazwa bamakambo ya minene mais babomba yango bafinika yango baboya bamilinga emata bolanda bino bala basi oboboma bamabala pona makambo pamba bolanda mama wana yo mama oyo oza na kati ya ndako oyo lingi oboma libala na yo soi-disant mobali na azweli yo mbanda landa mama wana ndenge abomaki moto akangi baporte milinga ebima te yo mwana mwasi ozalaka ovanda wana kaka mpona kotiaka bamakambo ya batu songisongi bamabala ya batu koboma tika paske ya yo okolinga baboma yango te. Mama Bijou donga la pesa aka conseil. Ezala mobali mususu soki asali yo mabe. Okomela yango pona otali ba bienfait na ye eleki. Ezala mwasi mususu pe soki asali yo mabe okolimbisa ye omeli yango po totala ba bienfait na ye eleki. Ezala mobali mususu mutu okokoboya ye te. Parce que vandi otali lobi oh. Mobali onga lelo so na boye. Na ye ba démarche moko te ya ba bureau. D'abord handicap yangwana moyena boya ye ezate. Mobali o lelo soki na boye yipta salara mingi koleka nga mbongo na ye ya salaire tout ezala na poche nanga. Mobali nanga salara me ye asenga kanga mbongo. Pola mbongo na ye ba vira yango na compte nanga. Moye oboya ye ezate. Mobali watazo sala babuzoba na ye libanda mena kata ndaku papa. Ne baloba soi-disant ba musicien la biso nde bazala na banda kuna bango. Ozomona ye libando moni ye. Mais na kati ndako aza obino bomona wa libanda teneti ba mibali musu bazalaka. Mais zala ba mibali mususu ka buzoba obomona ga nango libanda yango akota na kati ndako. Siko ya boye, so likambo ye moye mwasa zala na maîtrise ekozala te parce que azotala lobi na kati ndako portaka nga rien. Bande kolanga ya basi boye bakobatela mibali na mino surtout so mobali na aza cher pona yo. Batela libala na yo tala ndeko na biso ya mwasi azwa makambu ya minene bato ya quartier bayebi yango bato ya quartier bazelaka ye aganga bato ya quartier bazelaka ye aloba atikala koloba te atikala koganga te parce que bato ya quartier bazawana ponda kaka kozela ba masolo ya batu bayoka baloba mwana mwasi oyo apesa bango chance te mwana mwasi oyo donc akosola te bazwa chance ya koloba lisolo na ye te baloba pembeni na ye baninga na ye loba bi omoni ekomeli ye asalaka biso boye ye azali mutu ya liboso ya koloba makambo na biso tala ya ye ya minene ndenge aza kobomba aleki bino na mayele ete ya bino parce que bayebisinga mwana mwasi wana champion ya koloba makambo ya bato ya ye ya minene afinika yango aza capable te ya minene ekomeli na ndako akoloba te parce que ayebi importance ya mobali na ye ayebi ndenge nini papa na mobali na ye azali papa na kati ya ndaku ayebi ndenge nini sa mobali na ye mbe yaza oya azate ayebi ndenge nini mobali na ye aza important parce que o nyoso tout mobali na ye asalaka ezali ya ye mais yende balobi trouble fait muto ba problème na ba foyer ya bato apanzaka na ye kaka bafoye ya bato sikoyo bandeko na ngai boyoki lisolo bozwa mayele soko zala camarade moko boya bombaka makambu na ye azobatela libala na ye azobatela mobali na ye aza kokosa yo ozwi kopa liboso atie songi na kope wana likambu na yo koboya kozongela ye te kosala boye te oza koyoka zwa mayele parce que azali ye moko azawana azwaka ya minene mais abomaka libala na ye te ayebi importance ya libala na ye ayebi importance ya mobali na ye aza kokosa bino batu bolandaka ye bino batu bomonaka ye soki ndenge nini azokosa bino parce que ye pe azwaka ya minene mais aza na maîtrise abatelaka libala na ye bandeko na ngai ya basi koboya mobali te soki azweli yo mbanda ndeko na biso ya mwasi bazwela ye mbanda na quartier mais aboya mobali na ye te
bato bazelaki bakanisaki ke samedi wana bakende na feti te bakende feti bamata voiture moko babina basala kutu mwana mwasi wana seri moko akomi koluka lisusu makangu wana na camarade pona baalongola bato image wana ke mobali na ye abimaka na intel botala degré ya mayele ya motu botala degré ya mwana mwasi wana yebi valeur ya mobali na ye parce que soki mobali yango azalaki na ye kidianfuka alingaki abomba ye te soki mobali wana azalaki koporte un plus na vie na ye te alingaki abomba ye te alingaki aganga parce que motema eza kaka moko bato mingi bagangaka soki amoni ke abaye na ye aprofite agangi parce que soki obaye mutu te soki oyebi babienfait na ye boko biso nyonso tu bato nyonso to ya mokili tosalaka neti mama oyo asali parce que ayebi importance ya mobali na ye en tout cas o mama bijou do na lingai na lobala bino na journal lelo yango yo mobali na yo soki azali important na vie na yo mobali na yo soki azasalaka quelque chose na vie na yo eza vraiment facile te mpona koboya ye parce que soki oboyi okotikala koregrete eza na bato mingi baboma bamabala batikala koregrete eza na bato mosusu mpe baboma mabala baregreta te parce que atikala komona kaka ndenge azalaka ntango azalaki na libala yango wana mpe kaka rythme yango yango wana aza komema parce que amesanaki na ye déjà na souffrance parce que amesanaki na ye na bamakambo ebele alobi ata ye aza te naza nanga kaka ndenge nazalaka mais mibali oyo bazalaka na un plus na ndako na bango basi na bango mingi balingaka kozipika bamabe na bango eza neti babasi ya bamikonzi na bakongo mobali na ye abimi na petite fille ye moko mwana mama wana tellement lingi honneur ya mobali na ye eta mosusu ebeba te aluki petite fille wana apesi yo ta mosusu mbongo bota longola zemi sala boye kotanga kombo mobali na nga te asali makambo atraite na ndenge na ye moko abomi mpe moto bato batikala koyeba te parce que ayebi importance ya mobali na ye aboyi mobali na ye réputation ya mobali na ye ebeba aboyi donc ye abima libanda abi soki ta mosusu na meki komema likambo boye mobali na ngai ayoki ngani motu na kozala libanda ta mosusu mwana mwasi wana akozwa chance aza mayele atraite yango ye moko donc aza zoba te ayebi pourquoi parce que ayebi ke mobali na ye azali na aza na ba plus ebele na vie na ye sa mobali wana ye aza na eloko te aboyi réputation ya mobali na ye ebeba mobali na ye abimi na boyi na kati ya ndaku azwi kaka boyi wana bengani kaka boyi wana avandi na ye parce que ayebi pourquoi soki mobali wana azalaki kidianfuka soki mobali wana bandaki kosala eloko te soki mobali wana donc epai ya mwana mwasi wana asala lemba ye akoloba ke na lembi obimi na bato ebele obimi na mwana mosala nanga lebima surtout soki mobali mwasi wana moto azalaka na mo libala ekokufa mais soko za na mote soko oyebi valeur ya mobali na yo soko oyebi valeur ya libala na yo oyebi ke mobali na yo aza important na vie na yo botala ndeko na biso ya mwasi ndeko na biso ya mwasi azwa ya minene a maîtriser yango quartier ndima te quartier etikala na soni quartier batelemisaki bamatoi po bayoka quartier bafungolaki déjà misu po bamona babandaki déjà kolinga kofungola monoko mpona baloba mwana mwasi oyo akangi bango monoko mwana mwasi oyo akangi bango misu mato ekangami apesi bango chance te yango wana bamakambo mosusu bandeko na biso bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali tolingaka kopesa bato masolo te tolingaka kopesa bato chance te baloba makambo na biso soki oyebi ke olingi mwasi na yo ata asali yo mabe bomba ye neti mama oyo asali soki olingi mobali na yo ata asali yo mabe zwa na yo exemple ya mama oyo apekisi mwana mwasi wana alobi koloba te pardon namoni na ngai ye namoni me akei akomi na ndako na ye abengi lisusu fi wana esuka ka entre biso koloba na yo te samedi bango wana rumba na kati ya piste nzambe vraiment mama bijou nga apesaka kaka conseil nasi na lisolo oyo bokozwa ebele eza na ndeko na nga mosusu ya mwasi ta mosusu ozoyeba te ozobunga mobali na yo aza important na vie na yo mobali na yo asalaka tout mpo na yo asali yo ta mosusu lika moka ya mokie ta mosusu ya mwana mwasi oyo elekaki minene mais yo wana okomi pembeni ya oboya mobali na yo zonga nsima balobaka nini tala nsima zonga moto parce que mabala mingi bozomona yango evanda même na bakongo même na poto donc bayebi
bayebi ba point faible na bango, bayebi to vanda pona boye. Donc yo mutu soko olandika sentiment ya batu na boya, na finga, na sala po intel asala ki sans au réfléchir au co-regretter. Mama Bijou don na lobi au co-regretter parce que basala alikambute pona Bijou asali, basala alikambute pona Mama Jolie na Belgique asali, basala alikambute pona Meje na Quadrate asali, basala alikambute pona Mama Magui na Belgique asali, basala alikambu yo moko ovandi okanisi bolamu nini mobali oyo asalanga, mabeni ni mobali oyo asalanga, est-ce que na meke est-ce que kosimba, est-ce que chance ezala libala na ngai, est-ce que ce na vandi na ozala na peu, est-ce que ye azana pende tozala biso mibale, non ye azana pete nga azana pete ndenge mususu kolanda likambu te ke pona intel asali yo osala okoregrete parce que eza ya mibali musu baboya bango te, parce que aza important na vie na yo. Devoir abana oyo ata musu ya classe ya salara yango tangu ye akei bana moya basala devoir eza te. Hôpital abana ye mutu akendeke yo kendeke te. Musala na yo olalaka osalaka te, ye mutu asalaka, et puis salaire na ye yo monaka yango. Salaire na ye on te futela abino ndako. Lelo soki yo olandi batu ozanga mutu afutelo ndaku malgré ana poto ndaku bafutaka la bango kaka, mais tant que ça vie oyo mesa nango te oyebi ba démarche te ya okota na ba bureau ya ngona Mama Bijou don nazo loba bino, il faut pas kolanda mutu avant ko sala likambo eza conseil nazo pesa eza vraiment. Donc oya kozwa azui o pa ko boye aboy, donc ezaka obligé te masolo Mama Bijou don abeta rapona bozo yango nyonso yo zwa na oka oya malamu ya mabe bwaka na yo. Mama Bijou don na pesi conseil ndeko na biso ya mwasi asali abeti penza baba benga bale na ye malamu asololi kitoko ayebi valeur ya mobali na ye aboyi batu ba yoka yango malgré boyoka ki me boyoka ona munoko na yete, malgré boyoka ki bozo zele agangi na yete, malgré boyoka ki bozo kansa yango boma libala na ye pona bino abomi na yete, botikali na soni. Mais bino batu bozala na ye yazala trouble fait na makambu na bino ya koti sera zizali na makambu na bino siko bino ni bozwa mayele. Soki bozwa mayele te etali bino oya lakisa bino déjà lakisa bino ke aza mayele koleka bino, alakisa bino ke ayebi valeur ya libala na ye, alakisa bino ke mobali ne aza important na vie na ye. Tozwa mayele tosala alikambu na sentiment ya batu te, tosala alikambu te parce que moi sona sala kiango parce que yazara na libala ngaso naza divorcer lelo batu ba osekanga okufa na AVC yo moko na ndako. Parce que na boya mobali na ngai, parce que intel aboya ki mobali oko boya mobali okomi okrake ozangi kutundeni ya osanola suki ozangi kutundeni ya otia mafuta okomi dépasser parce que mobali na azalaki nyonso pona yo. Donc Mama Bijou don na tei tous les deux côtés tolanda batu te, et puis tozwa mayele avant ko bimisa mobali na yo na libanda. Il faut vraiment réfléchir et belé. O le balikamo nga nazo bimisango. Est-ce que soki eyindi naza capable ya kozwa oye koyinda wana? Parce que tamsu soki obimisi yango, mobali no azakine kutu tamsu na posa ya kotika na mwana mwasi wana te. Mobali wana azakine tamsu kutu na posa mais asigné yo sikoyo. Omoni teke osambwe. Tamsu soki obimisi yango bato songi ba ye ba koti na ndenge balobaka n'importe quoi wada. Okoya kozala influencé, mobali na okoya kozala influencé et puis libana na bino yo kota pitopale. Donc mwana mwasi oya sololi kitoko. Donc soko zana likambu na yo ezala bazwe liyo mbanda, ezala mobali na ya escroquer ndenge nini tala nanu ba bien fait na ye avant ko réagir. Otali na lobi non oyo penza za papa na kati ya ndako. Donc makambo asali ifonga moko na bomba yango na sala nanga lokola basi ya ba mikonzi na Congo basalaka, na sala nanga lokola basi ya ba vedette basalaka, mibali na bango basala makambo ya mabe, mais basi na bango tema ba yebi importance ya mabala na bango, basi na bango tema ba yebi importance ya mibala na bango, ba bomba bango toujours ndenge moko ndeko na biso ya mwasi o avandi na mboka ya Allemagne asali. En tout cas maman et suko zali félicitations nga Bijou na peso
félicitations parce que gera lisolo na o kitoko ndeko na ngai ya mwasi apesi nga lisolo alobi mama Bijou mwana mwasi wana a gera penza dossier na ye calmement mais oya bato alobaka ya bato olobaka omoni ya yo obombi donc elingi kolobake ya bato pe pesaka conseil ya malamu pesaka conseil ya malamu ke en tout cas koboya mwasi na yo te pesa mwasi na yo chance en tout cas koboya mobali na yo te pesa nanu mobali na yo chance tobomba yango bato bayeba te tosala boye kozalaka mutu aliboso ya kobimisaka makambo ya baninga libanda te parce que ya yo ya minene ekomela yo me ofinika yango conseil nanga mpona lelo mpona vendredi ya lelo yango wana bozwa oyo bokozwa libala eza ya eloko ya kosakana te soki moko ezala mwasi ezala mobali moko asali mabe tala nanu ba bienfait na ye soki aza nango limbisa ye bomba ye bato bayeba te eza kaka mpona lokumu na yo moko ata mpe boboyana kolinga te kotanga mabe ya moko parce que ezali mpe lokumu na yo te parce que na moment wana ozalaki na ye mais okomi lelo kotanga kaka mabe na ye donc c'est kozaki mobali te c'est kozaki mwasi te mutu déjà soki bosi bovanda esika moko be bovandaki esika moko inutile ya oloba mabe na ye na miso ya bato inutile ya oloba mabe na ye epai ya bato parce que okopesa bato masolo okopesa bato baloba tango bakoloba wana yo moko pe kaka quelque part du nombre okobima bolole mama Bijou do lelo na sukisi bongo na pesika mbote na babone na nga nyonso esika bozali mama Bijou do na kontaka bino na kati ya motema bo continuer ko s'abonner ka nde toyokalaki naza ya besoin bosunga nga bo partager ba vidéo na nga na linga so na sali vidéo na nga ata 2 jours apambala ko kisa sans vie so vidéo ezozala na ba vie mukie ezopesa mama Bijou do bolembu après naza na lisolo balisolo ebele na kotala na kopona mbongo ya matanga panza famille aussi boyoka nazala basolo ebele donc nazala besoin ke bo soutenir musala nanga pona masolo wana nyonso tu ebima nazala lisolo lisusu donc copine azu mobali ya copine na ye akomi kosala copine na ye wana chantage nazala ba masolo ebele pona kaka kopesa conseil neti ya lelo vraiment na pesi conseil na bandeko nanga o babimisa mibali na bango libanda mobali asali likambo obimisi ye libanda zala na maîtrise yebana nu valeur à mobali na yo yebelo ko ozosala oza capable osala divorce te koloba te kobimisa mobali na yo libanda te parce que oza capable osala divorce te kolanda batu te parce que oyebite mwana mwasi omona ke na nzela lo nini aboya mobali na ye oyebite mobali omona ke na nzela mpona nini aboya mwasi na ye ta mosusu babombala mbala ebele bamoni ke oui trop c'est trop parce que toza na kimia te toza na pété toza ko vivre na pété quel côté yaza na pété côté ngana naza na pété malamu totikala ki famille parce que balobarake so bosi boyebana donc eza hasard te na nzela bokutana nzambe ye moko yebi pourquoi na moment wana bozalaki ensemble donc nalingi bino mingi naza ya kondima ki vidéo boko partager yango pona ko soutenir musala ya mama Bijou do nga apesa na ka ba conseil mbote na batu nyonso to bayebi Bidor TV groupe nanga moko les amis de Bidor TV ya WhatsApp na porta bino na cœur na moni kuna la carte qui gagne parce que yo côté la ranga pona côté la ranga ba commentaire ma petite chérie ma petite sœur propre Sandra Lina na Hollande mama Bijou do alobi ayo yango na sepeli na nengo pesinga courage na babilo na nga na sala ka opesa nga toujours courage otela nga ba commentaire opesa nga ba conseil umela na ma petite sœur en tout cas la linga bino mingi bandeko na nga tout ba mosi tout esika bozali mama Bijou do na porta bino na cœur ya de Rick mosi quoi Jessica maman la divine na Katia France ma petite sœur privée ya Saint-Pédia quoi maman na Alicia pesio mbote zala bien na papa Yves bozala bien vanda la libala na malamu mama Bijou do na lobby à la prochaine bye.